Ce que je vous dirai, Maman Yvonne, dans la Bible, quand vous lisez quelque part et que vous voyez, on dit Égypte. Égypte, aujourd'hui, c'est un pays, mais bibliquement parlant, Égypte, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Afrique. Ah, voilà, donc, Tobengami Baingra, parce que Maman Dina a Koufi, 3 jours, Papa Simon a sekousié ici au Congo. Okoko Zouampe avion ke na mboka ya nani mutuka, oke na Tumba village, oke Sika Dina ba sekousi mboka na bako. Donc na kombo kimbangu banganga mpe bakoti. Alors bino ba journaliste botambola mpenza identité ya bien. Mais Nzambe baye bakana misala na lobi ndenge ni ba détecter ke yisoyo muntu oyo auti azali mutu aseki langue oyo ya Nzambe ezali batu me mundele omonaka bankumbu mususu ya mundele te. Oui, posez-moi la question. On a posé à Noé, vous étiez combien? Namasua, Noé va dire banana tukele. Banana ezali na mboka ni. Na kena banana ezali na mboka ni. Alors, batuni Adam, yo seki pona mwasi auti wapi yani? Eva Katuki. Un plus, Awatoza. Espace beauté, un plus, Awatoza. Espace salon de coiffure pour refaire votre beauté en plein Paris. Au numéro 70 rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Marcadet Poissonnier. Point de vente de divers produits cosmétiques. Espace cyber création de sites internet. Réparation et montage des ordinateurs avec un technicien à votre service. La satisfaction des clients est garantie. Un plus. Site web www.1-6plus.fr. Un plus. Espace habillement et vente de produits cosmétiques spécialité tropicale. Pour adultes s'il vous plaît. Tout pour le perfectionnement en vraie grandeur des parties intimes, bijoux de famille, en vue d'une performance garantie. Produit 100% naturel à base de plantes exotiques de la forêt de la RDC. Un produit pur. Espace beauté 1 plus. Au 01 71 20 48 14. 1 plus. 70 rue Marcadet, Paris 18e, métro Marcadet Poissonnier. Un plus. Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 20h. Paiement en ligne sécurisé et notre professionnalisme à votre service. Un plus. Yabiso ezali sûr. Un plus. Awatoza. Awatoza, un plus pour les femmes. Awatoza, un plus pour les hommes. Awatoza, c'est pour les hommes et les femmes. Awatoza. Voilà, mbote na bino bandeko balandia émission Point du Courrier. Merci na ba internaute nyonso o bazo pesa biso confiance na musala tozo sala. Point du Courrier za émission na mime memela bino boyebi ndenge to lukaka kaka koluka awa likambuni ezoleka awa balobi boye pona nini tozo ngaka to bakisaka mayele ne siko tozo suka peut-être na makanisi na biso likambo oyebi te ko interpréter te zela oya yebi apesa yo ndakisa ayebisa yo oyo lobaki awa na peut-être ngande na yebi yango ezalaka be lokola lelo Point du Courrier oza présenté na ngamoko Yvonne Miandabu to yambeli bino mutu moko oyo to ko luka susu boyebi pa na ye na pesa ye na mbote papa boni mbote kimia ezali papa lelo to assister ngana Hervé Lola na awa lokola émission Point du Courrier to tambola kaka pona ko luka to luki ndenge ndeko na biso aza na Londres lobaki en tout cas bo kitana matete toza déjà awa na matete na moni ndeko azomona déjà décor papi Diezi ozomona déjà décor mambo luka ki yango yo to komi epa ya papa biso tozo benga yo papa oza papa kimbangu tozomona kaka photo benga kombo ya mutu benga na yo tata Nsimba de Asilo wana kombo na yo moko papa
kombo ya mutu yango ezali mposa pwete nzambo komona ete oyo kaka azali na molimo nde akomona ye. Vraiment lelo soki biso toye awa na kwandi toye eza poto beta masolo etali Papa Simon Kimbangu ba oyo batelemi ba bi Simon Kimbangu aza nzambe ba oyo balobi aza nzambe te Kimbangu aza mutu. Finalement lelo na yo ntoyeba nani nde Papa Simon Kimbangu. Ya solo mama journaliste na sepeli mingi poete biso bantu mwindu esengeli tozala kirie na likambo ya biso mabe ya mutu mwindu akokumisa likambo ya bapayo ya yemoko akoneglige na kumisi ete okoti na mozindo lelo oyebete Papa Simon Kimbangu azali nani. Pour ne pas tarder na lobi azali nzambe siko mituna nde bokotuna nga pona ni azali nzambe. En tout cas Papa lobi Papa Simon Kimbangu azali nzambe bakamwe bao babi ke Simon Kimbangu esie kwei batmazo kamwa Simon Kimbangu akufa babi cimetière na eza na kamba yo ko baza nzambe ndenge nini. Mama Yvonne eloko bantu bazali kobosana ils ne comprennent pas en quoi bantu babengeli Kimbangu nzambe. Lelo to bengi yo journaliste parce que tout le monde musala osali yango to bengi yo journaliste et si bantu bazali ko benga Kimbangu nzambe na maye nyonso ya zali ko sala c'est ça qui lui fait appellation wana était oui nzambe. Donc misala nyonso Papa Simon azali ko sala yango epesi nzambe bon nzambe et puis mpe oyo yiswa salaka yango bengi ete babengi nzambe. Donc il peut tout kende na mukuse na musala na ya salaka yango nde bengi nzambe. Yo ba do mitu na musala nini Papa Kimbangu asala po ba o bazo sambela Jésus lelo toyebi ke na ba église eza ke Yesu aza mwana nzambe motindami eza na Bible bino bozana buku nini botikali na ngoto banda kotala ke totange esika boye Simon Kimbangu aza nzambe po esika basala ki. Mama Yvonne ya solo ngai bantu mingi bakanisa kete bakimbangi sento bana Papa Simon bayebi Yesu te. Biso nde toyebi Yesu makasi parce qu'à l'âge de 12 ans okomona Yesu esika moko abimeli Papa Simon po ete apesa ye musala. Mais nyonso bakimbangi sento bana Papa Simon bandimeli basala kezali na Bible. Soki mokili lelo ekobele la Yesu mokilo ekabwani na biteni 4 génération ekeka liboso yami pale yami satu yami nei biso tozali na ekeke yami nei or Yesu Masia atambusi ekeke yami satu or ekeke na ekeke okobele la nzambo azali tangwa Noe yokolobananga bantu oyo bayeba Yesu te babika te babika me Yesu azali nzambe me tangu na yete tangwa Noe soki olobi Yesu même Adam kaka Adam oyebisa Adam na Eve Jésus pakomituna Jésus c'est qui? Est-ce que longoli ke Yesu nzambe? Non, ezali période na yete soki oyena ntangwa Moïse bana Israël babimi na Égypte oloba na bango Jésus pakoloba di qu'est-ce que vous dites? Jésus c'est qui? Nous connaissons Moïse bayebi Jésus tempote ntangu na yete mais tangu yiswaye qu'est-ce que Jésus dira maintenant à son tour? Il dira que maintenant il faut m'accepter moi Jésus. Oubliez ce que vous connaissez. Okoki komona nzambo boganga kate soki oleki na ngai te. Et nyonso ezali na nzambe ezali pa na ngai. Donc poete omona nzambe c'est moi. Mais bayuda balobi yo zali muntu. Toyebi tata na yo, toyebi mama na yo mibenga nzambe koma. Donc et c'est ça qui a fait même Jésus-Christ ba crucifié mukolo mususu na koyebso le Congo ezali koloba kaka sang de Jésus. Toko sala émission est-ce que liwa ya Yesu ezali malamu to mabe. Ba précipita ki yento te musala na ya sala ki nto asilisa kite. Puisque Congo comme sang de Jésus ba yebite makila wana soki Yesu asopaki makila poete yobika nde jida muntu abika kiliboso. Mais yekutu ake kome pendre pote Yesu alobiete c'est lui qui va me trahir akokufa liboso ngai mais jida kutu
akufi bongo yo congolais okobika na makila Yesu ndenge. Il y a un secret. Donc rentrons na Papa Simon Kimbangu Nzambe, c'est biblique. Voyons ça d'abord dans Jacques 14 verset 15. Yo tuni mukanda nini? C'est la Bible, c'est ça. C'est ça la Bible. Na koko tanga na ngai? Totala na Jean 14 verset 15. Yo na ngai mama journaliste tomituna nani alobi? Yesu ye moko alobi. Oyo tobengi Nzambe, il va nous dire ceci dans Jacques 14 verset 15. Landa lecture. Alobi boye. Soko bolingi ngai. Botosi mibeko na ngai. Bongo ngai. Donc ngai Yesu sikoyo. Bongo ngai. Nakosenga tata. Bongo ngai Yesu. Nakosenga tata mpe ye tata. Apesa bino mosalisi mosusu. Maintenant, Jésus a dit ça dans la 3e génération. Biso tozali 4e génération. Donc si vous allez m'aimer, moi, nakokende pa ya tata, en dehors ya ngai, nga nazali mosalisi na bino. Mais même na kei, mosalisi mosusu akoya. Bon, mama journaliste, yebisa ngai yiso akenda nto akenda te. Na lelo tobelela yiso nto tobelela, mosalisi atindi alakeli biso. Mais oui, mutuna mama journaliste ezali malamu tokoya, mais to landananu, est-ce que tokobele la yisu nto mutu mususu, to longo la Kimbangu, pour mieux comprendre. Mais acceptons d'abord que après Jésus est parti, mais il y a quelqu'un qui est venu, dans ce qu'il nous a dit. C'est quelqu'un, yango tozali kolukangana yo, c'est qui? Mahomet, Kimbangu, nani? Peut-être tant que kokota na bafaz wana, c'est là où vous allez découvrir. Alors Jésus dira lui-même, mais il apesi kombo po azala na bino seko yende molimo oyo ayebisaka makambo nyonso Nzamba azali kolakisa bantu ya mokili bakoki kozwa yete po bamoni yete pe bayebi yete kasi bino boyebi esiko bantu babungaka ya nuance moko ezali wana. Bon, ça nous montre déjà, ce n'est pas Jésus. Jésus est Dieu, mais ce n'est plus lui. Lui aussi à son tour, qu'est-ce qu'il va dire? Acceptez-moi, et vous verrez mon Père. Et puis, ngana eko contredire Moïse, oubliez ce que vous connaissez de Moïse. Quand vous m'acceptez, ngana eko koksaka kamakamba Moïse. Lui aussi, Jésus doit accepter que après lui, ce n'est plus lui. Parce que c'est lui-même qui vient de dire ça. Et le monde aussi doit savoir que na 4e génération, ezali susu Yesu. Yesu azali Nzambe. Mais pour taper ça yoto luka motinda minaye. Voilà, non, c'est lui-même. Bon, ce qui toye na Jean 16. Voyez, nakotanga na ngani sote nazuka ka Jean 16 na 12e verset. Landa lisusu likambo Yesu alobi. Alobi hein, nazali lisusu na makambo ebele ya koyebisa bino. Kasi ekolekela mingi pona sikoyo molimo santu alingi aya. Yende monto ayebi makambo nyonso oyo Nzambe azali kolakisa. Bongo akoyebisa bino makambo ya bosolo. Akoloba na nkombo na ye moko te, kasi akoloba bobele makambo oyo ayoki mpe akoyebisa bino makambo ekoya ye akokumisa ngai pamba te akozwa makambo nyonso epai na ngai mpe akoyebisa bino yango. Mutu wango akoya, ce qu'il vous dira, il faut accepter ça. Moi Jésus nazali na ebele na koyebisa me intil. Comme mosungi molimo santo azali koya na bino, tout ce qu'il vous dira acceptez-le, ezali ngande mutu na pesi ye yango. Donc boya ko lukanga te me yende. Alors akoloba na ye na kombo na ete tout ce qu'il c'est mon nom. Tout ce qu'il fera c'est moi. Mais ngai balobiete mokili epesi ngai tumbu. Il va appeler liwana ye ba pesi ye tumbu. Donc asepelite. Donc tangu ba Yuda ba kiko crucifié, Jésus n'était pas content. C'est ça, c'est par là où il va dire que bolé langa ete bolé la masumu na bino. Mais yo lobi liwaya Yesu longoli yo masumu. Mais bantu kuto bazalaki na nzela Golgotha. Yesu alobi na bambolé la masumu na bino. C'est que l'acte posé, Jésus n'était pas content de ça. Donc voilà
Bon, lelo, yo moko mama journaliste, Bible yangoyo. Siko to bele la Yesu, to lukanano mosungio ya pesi makambo na yenyonso. Kuna ndeto komona Yesu. Bon, je ne sais pas, tokena na Bible na Esaïe 19:19. Yo moko kotala, mosungi yango nani? Esaïe 19, pongai soki, yo soki olobi, oh, mama Yvonne akomi fanatique ya papa Simo. Ngampe soki na lobi, oh non, ye moko papa mikumisaka, tout ça, tout à la Bible, on batunion se balingi. Esaïe 19, verset 19. Elopa, yokana. Ce que je vous dirai, maman Yvonne, dans la Bible, quand vous lisez quelque part et que vous voyez, on dit Égypte. Égypte, aujourd'hui, c'est un pays, mais bibliquement parlant, Égypte, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Afrique. Et quand vous voyez Israël, c'est l'Europe, Asie, Mindele. Voilà. Bantumpe bazala kana confusion. Alors, voyons maintenant, bibliquement parlant. Esaïe 19, verset 19. Na bandeli nangawana. Balobi boye. Mokolo wana na katikati ya Égypte. Donc on peut dire aujourd'hui mokolo wana na katikati ya Afrique. C'est la même chose. Bakotongela yawe mesa ya mabonza. Donc un temple. Na katikati ya Égypte. Mpendelo ya mboka. Inamoni obwaka kampe misu. Po bakolobo papa bongoli. Pe na ndelo ya mboka bakotele mesa likunzi moko yango ekozala elembo yoka bakote yango ekozala elembo oyo ekolakisa ete yawe yanguya nyonso azali na kati ya Egypte yango elembo ekolakisa ete yawe yanguya nyonso azali na kati ya Egypte. Donc peut modifier na ndenge monde évoluer lelo tokoloba yawe yanguya nyonso azali na Afrique. Bon, mais esika na Afrique na centre tangu ba égyptien, donc on peut dire tangu ba africain bakosenga na yawe alongola bango na banto bazali konyoko la bango. C'est l'indépendance. Ça serait un moment les noirs colonisés, maintenant bako se soulever na Nzambe bablongwa na bowumbu. Que fera Dieu? Yawe akotinde la bango mobikisi oya kokote la bango pe akobikisa bango. Yomoko zonga na no mama Yvonne, nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains. Congolais ni na sali 30 ans pour que toi tu sois libre aujourd'hui. Ozali ko sala émission na yo libre. Nantango ba Belge komekate. Mais si Kimbangu va accepter tono bati acide ba soudeye pour libérer la ponoa ba boaki na lutendele ici. Et il sort. Kimbangu asekwa te me muto bati na acide ba soudé déjà. Akufi to akufiti. Na tono ya acide plein. Ah, c'est quoi déjà? Même yo to tia passer nini azali na Kinshasa, bazali ko ganga to tia tono acide to tia to soudé. Abi manan. Mais Kimbangu va sortir. Et puis petolongo li acide batie na tono ba soudé kaka. Balexa inédita kufintu akufiti. Mais si il va sortir, je ne sais pas, on va l'appeler. Alors, ce n'est pas ça notre sujet. Nde balobi etentangu na ba yandimi. Et il est le seul à bimisi ba Armageddon. Ba soda céleste. O ba belge yo mundu kitazali kokima. Il voit tous ces soldats ici. Yondimi na ntangwa colonisation mundele na munduki. Mais azali kokima mbangu. Mais akimi nani bio yebite mais ya moni basoda. Aujourd'hui maman Yvonne, vous êtes journaliste, vous êtes libre grâce à papa Simon. C'est ce qu'on a dit que quand vous serez colonisé, Dieu vous a... Papa Simon selon les Kimbanguistes ou moi? Non, ce n'est pas selon Ngana Zalim pour na Kimbangi, c'était selon Kimbangu Nzambe, c'est tout. Ah, ou va libérer Kimbangi, c'était. On dit l'Afrique, c'est les Noirs, non? Quand on dit au centre de l'Afrique, c'est le Congo. Hein? Mukolo wana na katikati ya Égypte. Qu'est-ce qu'on veut dire? Mukolo wana na katikati ya Afrique. Temple moko ekotongama. On va ndelo et puis Nzamba ngwa koya ntango colonisation na centre ya Afrique. Quel est le pays qui se trouve au centre de l'Afrique? C'est pas la RDC. Bon, toleki wana. Bongo yawe na sima ya colonisation
bongo yawe akomilakisa na baegyptien bango bakoyeba ye mpe ye bakokumisa ye na makabo mpe na mabonza bakopesa ye bilaka mpe bakokokisa yango tangu yawe akosilisa kobeta baegyptien donc akobikisa bango moko bakozongela ye mpe akondima mabondeli na bango mpe akobikisa bango. Et quand les Africains bakondima nzambe wana prennent l'indépendance, c'est à nzambe siko ye wana bino boko yeba ye mpa yebi bino. À ce moment-là où les Africains dépassent Kosila, il y a silisi mpasi na bango. Mais quand toi tu cries par Yesu, balobeli yete, Yesu ta yeko bimisa, balobi nzamba kositsa malade mpasi, oya yaki na l'indépendance. Africain mon côté congolais, mais ceux qui ont yébié, on te dit c'est lui-là ton Dieu. C'est comme Moïse. Moïse ntango abimisi bana Israël na boumbu na Égypte, nzamba lobi c'est lui votre Dieu. Mais azali na mwasi, azali na bana Moïse, il a sa femme. Mbotolongo likazali mer rouge kabonite. Même si Kimbangu la personne, il a ses enfants, c'est un Dieu. Bongo bantu babiki te po ya aboti ki solokele dia lungana ye dia ngenda. Non, ce n'est pas ça. Mais Kimbangu a envoyé de Jésus-Christ les kandengeni. Voilà, merci maman. Question d'abord nanu oye la kisayo. Balobi na l'indépendance oya ye wana, il est Dieu. Mais or Jésus-Christ na bilaka na ye à laquelle biso prophète te à laquelle biso molimo mosantu. Maintenant on dira que c'est lui-là qui viendra vous libérer. C'est celui-là qui sera Dieu tout puissant. C'est ce qu'on a dit. Dieu tout puissant. Yewana. Or Jésus alobi ete simangai nzambe. Mais nzambe nini akoya nzambe molimo santu. Bon, siko Kimbangu balobi oya yena ba africain, oya libéré bantu mwindo, appelez le Dieu. Il est au centre de l'Afrique. Bon, siko yongana ekoteli parce que Yesu à laquelle biso prophète te, alobi simanaye, muntu moko akoya mekombo na nzambe molimo santu. Siko dans Kimbangu, c'est là où nous avons vu tout ce que Jésus a dit. Vraiment, tout ça quand on a un sujet à Kimbangu nzambe mais ba oyo ngo balandi Kimbangu bozana mbutu oyo bakeboye bakeboye c'est lelo petit wapi et bandaki mbula nini ekomi wapi. Bon, omoni likambo nzambe ezala kaka bongo likambo Yesu mpe ezali na mbutu ezali kaka Kimbangu te, mais comme tozali na tema Kimbangu ya solo esengeli tu effacer biloko wana parce que bantu mingi pe qu'il parle de Kimbangu, mais quand on lui pose la question Kimbangu qu'il va te dire prophète. Maintenant les Kimbangi sous les autres diront Kimbangu c'est qui comme moi je dis c'est Dieu. C'est la confusion. Maintenant quelque part bantu mwini to les Congolais bisonde to komi ko freiner bango parce que maintenant ils vont s'arrêter. Ah, il faut accepter Dieu ou bien prophète. Voilà faute siko ya banane. Ce qui badlingi côté ya likambo Kimbangu, likambo nzambe pate ya kangona musunite. Sala na mulimo. Nde okoye. Omoni soki omoni muntu ate ya kabui azali limité. Ngana koko zala limité te. Okoko yela nga ba passer nyonso memi bangwawa muntu akolonga ngazali te. Parce que ngana ko zali na musunite. Donc tel que vous êtes là ozali journaliste ata oyena nani. Pona nini? Okosepela na ngai. Moi je ne suis pas la chair. L'intelligence que j'ai, tout ce que je vous dis, ce n'est pas la chair. Il n'y a pas une question que tu peux me poser, ça peut m'échapper. Mais mon toise, donc bateau bazali ko sala likambo Kimbangu en disant prophète qu'il laisse. Bazali na molimo te. Yesu Masia d'abord à lobby, to lobby dernier prophète Yak, c'était Jean-Baptiste. Et après Jean-Baptiste, c'est Jésus. Et Jésus lui-même dira après lui, c'est Dieu. Dieu le Saint-Esprit. C'est biblique, non? Bongo bazali na Bible te. Et puis maman journaliste, bamsusu alobelaka Kimbangu, alingi kombo Yesu te, alingi Bible te. Le atika,
parce que la Bible kombo kimbangu ezate mais non na lobien oui kimbangu koboza la Jésus ko tinda kimbangu te parce que kimbangu za déjà nzambe na lobien asali mabe kombo kimbangu ezali mama journaliste banda na Genèse tina malachi lukelanga kombo Yesu pour Nouveau Testament ezalaka Bible te. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La Bible, c'est quoi? C'est de Genèse à Malachi. Dieu a tout prédit. Nouveau Testament ezali historique. C'est-à-dire, Bazua Muntu Akufi, azali importé tout ce qu'il a dit, conservez ça. Yango babengi yango Testament. Testament ezali makambo mowei. Ngakutu mikolo na koya na ko changer kumbwana or maloba ya Yesu bakoko benga ngo Testament. Parce que Jésus a kufate. Mais vous acceptez Nouveau Testament. Ancien Testament. Pourquoi? Testament ezali maloba oetika mowe. Ye oui azali mowe. Non. La Bible c'est de Genèse à Malachi. Trouvez-moi le nom de Jésus là-bas. Or, les Nouveaux Testaments de Luc, de Matthieu, hein, de Matthieu à Apocalypse. Là, ce n'est pas la Bible. Là, Jésus a yé. Marie a si abotié. Apesi kumbu Jésus a sali misala nde yango bakomi na Nouveau Testament. Mais la vraie Bible, lui Jésus a été prédit dans la Bible, dans Genèse, Malachi. Mais est-ce qu'on a dit Jésus viendra? Non. Mais qu'est-ce qu'on dirait on dira par exemple Ésaïe 7 verset 10. On dira que mukolo wana na libota ya Israël elenge mwasi akokamantazemi akobota mwana bakopesa enkombo Emmanuel Messie. Est-ce que balobi Jésus? Et c'est parmi les éléments ebomisi Yesu. Parce que Israël a lobby, toi tu es Jésus. Nous on nous a promis Messie. Mais toi Jésus, est-ce que yango bandeko tunaye est-il Messie? Mais toi tu es Jésus. Tu ne peux pas dire tu es Dieu. Si tu étais Messie, on a accepté. Il faut le tuer. Azali nzambe te. Bon yompo tu ningali susu kombo kimbangu ezali na Bible te. Kombo Yesu ezalaki. Mais Dieu a masqué. Il dira elenge mwasi akokamantazemi akobota mwana elenge mwana bokopesa enkombo Emmanuel Messie. Et awa mpe bayebi ntangu bokozala coloniser muntu akoya na sima bokobenga ye nzambe kimbangu ayi abimisio na bohumbu alite sikonkumbo kimbangu ezali to ezalite to na Bible tangu balobi etelenge mwasi Maria akozwazemi kumbo Messie kumbo Yesu ezali to ezalite. Voilà. Donc ce qui te dit tolanda masolo lilo tolanda nzela ya kimbangu faut tolanda sika balobi ke kimbangu aza envoyé de Jésus. Oui, Kimbangu est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous... Même dans son jugement, les Belges nous ont posé la question. Ils ont posé la question à Papa Simon. Ils nous disent, est-ce que toi, es-tu prophète? La réponse de Papa Simon, je ne suis pas prophète. Je suis l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète. Je suis l'envoyé. Et puis Nzembo Kimbangu azui. Il est, tu sais que Kimbangu est lui-même inspirateur. O nzambi zengi ankanu, muna wantu wantiona, muna wa ukadidila, okuyandala ngaka kayo. O nzambi zodi ankana, kuyandala nga mosivana bena, omvwala Yesu ya tololwa, kanti wavumbula kayo. E yoke sikamoko. Kanavo wantu bekangwanga kati nzambi kekangwako kadi nzambi waseloka kwa yeto wantu ndiambi. Voilà. Kimbangu dira na nzembo wane bakokanga bantu me bakanga kanzambe te poete nzamba azali likolo ya bantu. Arrêtez Kimbangu ambanzango mewana na boma azali kote wana kangami. Des problèmes ya kimbangu qui pona ba Congo non nza azali nzambe azala kampona bantu te na lobi mpe Yesu na yo akanga makaka na Israël nano aya na Congo te. Mais c'est ça le problème parce que dans oui ngana yembi na nga omoni okuti lingala te et puis pe mungo tala langue oyo ya nzambe ezali Kikongo. Batui même ndele
Omona kabankumbu mususu ya mundele te. Oui, posez-moi la question. On a posé à Noé, vous étiez combien? Namasua. Noé va dire banana tukele. Banana ezali na mboka nini? Nake na banana ezali na mboka nini? Alors, batuni Adam, yo seki pona mwasi auti wapi yani? Eva katukiti. Eva en français c'est awa non? Mais quand on dit Eva c'est ici. Wana linkumbu nini? C'est Kikongo. Balobi hein? Tala nanu balangi nyonso existaka biloko ezali. Mais Kikongo azali na biloko mususu mundela bundi acha na français kokite. Mais quelle est la langue mère? Par exemple, on dit Kwanga. Mundela bundi acha shikwang. Akokite. Kwang ebimite. Alobi manga. Biso tolobi nakolia manga. Bakuti yango na bankoko na biso. Batuni obobenga kanini manga. Ya lobi aliment appelle ça manga. Manga ebimite. Voilà. La langue Kikongo c'est la mère. Donc, Nzambi Kongo. Ko? Nzambe mingongo nyonso ezali na mokili ya ye ezala mundele ya ye donc akoyoka mungongo nyonso akoyoka. Et moi si aujourd'hui ici na lobaka lingala c'est à cause de cette question. J'ai prêché tellement Kikongo, les gens me regardaient comme des chèvres. Kabeta Baksia comme on a bundaka lingala, un peu de français, un peu de Congo pour faciliter manani. Donc koyoka kaka. Vraiment, tout ça comme tu as souka émission. Mono makambo ezali ebele bo. Makambo ezali zaka parti na ebise so papa opesa biso nzembo moko parce que chorale les awana avant de citer. Dirigeant nzembo. Avant de citer parce que ba accompagner Bon Luka la liberté de la peau noire. Ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu. Awa toza Maman Nicole Aïcha Madame Jafar ye atambolaka na bureau atekaka ba produit oyo za ko grossir fesses na bassin pona ozala na forme yo mwasi o lemso balobaka doke ozana taille te po ozala na forme pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Luka Maman Nicole Aïcha Madame Jafar akopesa yo secret akobongisa yo akokomisa yo kitoko na misu ya bato. Ce que l'ingi fait plus que via, yom toroyeba. Et ça taillé, et ça fait sa forme. C'est-à-dire forme, c'est-à-dire forme. Na keko bakola produit nanga. On devrait na mino. Donc 3 semaines. Ça se vend à Château Rouge. À Gare des Tévrans. Œuvre ya biso mobana mboka. Mundele azwa maele. À partir ya zamba nature moni mutu na vifo za na forme bamusi balingaka loko ba taille commerciale taille moko sentir ba mannequin soka lati jean ekoleka mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser au moni a forme stop produit oyo eza ya mwana mboka komona ngo simekoli alpha Bakare de la Sap Chipe Boliwa Bravo Koteko Okiste ya Nzambe Iye Kakomona Kokonga te ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu.
ignorants, vous êtes tous des ingrats. Mais les noirs, vous êtes ignorants, vous êtes tous des ingrats. Grâce à moi Kimbangu, grâce à moi, que les noirs, vous êtes libérés grâce à moi. Grâce à moi Kimbangu, grâce à moi, que les noirs, vous êtes libérés. Et où nous est? Voilà. Natieli mpe mindele na français balanda biso na France. En tout cas, ba mindele ba olanda biso na français surtout nzemba ngozo kabola biso lelo na kisasa. Nzambe ye moko akeli biso ye moko azana bolingo na biso ye moko azobenga biso so bengra na ndenge ni. Ingrat parce que moni nguya na ye elekeli na misu na yo et puis oyebi yango tu fais semblant ya kotombola ya kolakisa ngui. C'est comme bana Israël ba moni mer rouge kabwani ba wangani Moïse. C'est ça qui a fait que Nzamba boma bango alobi bozali ba reconnaissant à peine bouti ko souffrir lelo bobosa na Moïse donc dans ce sens. Pour minutes j'allais expliquer mais c'est ça. Non tout ça na biso tout aussi ça. Voilà donc to bengami ba ingrat parce que Mama Dina a koufi 3 jours. Papa Simon a sekousié ici au Congo. Okoko zwampe avion ke na mboka nani mutuka. Ok na Tumba village, ok sika Dina ba sekousi mboka na ba Congo. Ici à Lutendele, c'est là où on a jeté Kimbangu. Mine tonoa si tout ça, allez à Lutendele. Vous verrez là où on a jeté ba Belge babouaki. Par Mbujima et partout. Mais oui, okokoma bisika wana okosala tour. Bon, les lots on dit bibliquement, nous acceptons, c'est vrai aussi, c'est pas mal. Mais pourquoi biso likambo mboka na yo soki okimbango non tozali ba ingrat Comment mutu soza comme ingrat lelo na ko comme ingrat envers mutu peut-être na monde ki likambo asalinga eza nango valable te na attendement na ngai. Bon, et na pesa yo ingratitude na silicité. Nando c'est la mabota na botité na ozela lobiko peut-être na bikité to nenge. Non, l'ingratitude d'abord ya ba congolais. Bantu mwindu colonisé ton propre pays ozali na likambo kosala te. Alors nzamba tindi mobikis alitena nupona yo okomi libre lelo komi journaliste tango ba belge okoko zala te siko reconnaître soki nga nazali journaliste qui a lité. C'est Papa Simon qui a fait que je sois libre. Nakoko zala ingrat. Président de la République muntu mwindu, ministre muntu mwindu, des grands professeurs bantu mwindu nantangwa ba belge okoko mekate gouverneur muntu mwindu siko ntangu tozwaka ba poste wana to lobakete na zui poste grâce à Papa Simon. Grâce à Lumumba. Yo papa tikangai na lobi bana Israël bazui l'indépendance. Indépendance bazwa kango na molimo na musuni te. L'indépendance mokote ezala na musuni. Par exemple bana Israël. Avant bazwa l'indépendance, Dieu a fait Moïse Dieu. Je te fais Dieu pour te bimisa bango. Lumumba bimisi basoda. Et ou bien ba Belge ba kimie. Ndombe sika Tata Lumumba lui a lutté politiquement parlant. C'est normal. Mais ce qui est au-dessus de tout, c'est la spiritualité. Ce qui nzamba boyi bokozwa l'indépendance te. Na lobi Pharaon na Égypte alinga kibana Israël babimate akoka bango akoka tempote bana Israël bazalaki na nzambe babimi. C'est comme nous avons eu les départ Hollanda qui président Mokonzi mboka te alobi abandi tango apesi discours ya boyokaki bongo aloba susu ndenge nini. Nous sommes les descendants de Mama Kimpavita et Papa Simon Kimbangu. C'est ça la réalité. Et voilà. Oui. Muntu akosambela Kimbangu. Nzambe mutu nyonso asambela kai mundele, muntu mwindu, muntu rouge, muntu jaune, na bandeke, na banyama bakosambela Kimbangu pota zali nzambe.
est-ce que pour ensemble la kimbangu faut comme dans une église attends za mna mtu uzo kwa nazo leka pona bela kimbangu Papa Simon salela ngai funa fukama funa telema funa za isikani poeto sambe la kimbangu nzambe. Bon, enlevons plus cet équivoque. Oui. Même si on est protestant, si tu comprends vraiment Papa Simon, c'est ton Dieu, même si on est catholique, même si on est n'importe où, Nzamba ta ozana samai, kimbangu akoya, il est dit. Bongo tangu abimisi Roi Albert na prison sama bele ya mai, abimisi yete, abimisi. Roi ya Belgique, qui l'a fait sortir, c'est Papa Simon. Na cette prison sama bele. Il y a des preuves, pas doki mezali. Il faut bantu mwindu basala ka recherche. Muntu mwindu kaka Nigeria, kaka Maboke, kolia Bitabe, nama kolia ma... Donc ils ne veulent pas faire des recherches. Na félicité yo Mama Yvonne. Vous outi musika malgré koto yo mpasi na yo me lobi na kende na eba solo papa. C'est comme ça Mama Yvonne. Allez, ma pamboli ezala na yo. Merci. Libala na ye e pambola. Banzela na ye nyonswe. Banzela nyonswe fongwama. Voilà Mama Yvonne. Donc okozwa Mobutu azui tata président Mobutu. Azwa qui pose wana na 58. Il écrivait les journaux. Il écrivait sur Papa Simon pour montrer na Belge na mokilike, celui-là c'est un homme extraordinaire. Il n'est pas un homme terrestre, il est un homme céleste. Abandiko eklokom. Nde esika tata d'angenda na 1958 a bengi na mukoto alobi yo sungi biso pour lobeli komba papa na ngai okokoma mukonzi na mboko oyo. Tango yo kokoma kobosa na église Kimbangi c'était kobosa na bakimbangi c'était. Et l'autre bébé siye na suka catholique na binoi yango kakapo toko juge bantute mais ba yebi siete kobosa na Papa Simon catholique protestant groupe de prière neyo bon wana toko juge mais sinon asala kimpe musala asala ki musala na waki bokobobi libala la ngai epambola banzela na yefongo ndima bato azomona ke nazo ndima mais eza iloko moko eza naturel so ke na église Kimbangu se ba pasteur nyonso basalisa bokoko eza kani bon papa ser nyonso pasteur asalisa ka mutu mais l'église ba yo bazebela ka Yesu eza pas pour na pasteur ke na salisa ka mbasi eza na bonde lesili so ke na Kimbangu se faut ba chobiloko ba mungwa wana banganga. Oui, vous allez na raison. Ngaku tunazala kampe pasteur te. Maman Yvonne, vous avez raison. Premièrement, nzete oyo. Mais parastamol et uti wapi. Ba chinois ba yeko laksabino secrété. Zwana une bombe de nerf, tiana na zolo na. Qui si nyonso existaka et uti na nzete. Et puis bankoko na biso avant colonisation ya babande kosala na banzete. Mentangu baye bayibi mayele. Oh yo libumu esui ozui malulu. Libumu pesili esili. La kisabiso malulu wana. Ezali kisi, ezali mabe. A fixer malulu, a memi yango, a moderniser yango. Kaka le même malulu abimisi akotsi abimisi comprimé. Libumu esui yo meli kisi abaniam. Nzoka nzete na. Donc zwa nzete ezali malamu te. Ezali mabete. Nzete mais soki okesika basalisaka Kimbangu eke balongolaka ba masasi, balongolaka ba magorodo bazali ba majinoir. Oui, bazali bantu Kimbangu te. Kimbangu akolakisete zwa nzete wana liango misu bien lia esili ou bien zwa mabela nkamba, zwa mai ou bien fuka mayaka babondeli c'est tout. Mais oyo combien te balongola masasi ba kende kotimo la biloko o Kimbangu alati ya koti na mabele akeko bimisa mpungu ba majinoiro babunga kala bango wana. Mais c'est moi qui vous dis à l'école, moi babande ko ya kotambola na ba école otobot sa moi si lia ke bimi, ce n'est pas ça Kimbangu. Kimbangu ne alongola kama masasi te, rien que dans la prière c'est tout, rien que dans l'eau bénite c'est tout. Ou bien nzete on peut te dire soit nzete tata wanazali na malade batie mabele c'est tout. On a ou bien on peut prier ou bien wanga na lobby lève na lobby libala na yo e pambola. Donc j'ai parlé, je n'ai pas blagué. Mais je ne viendrai jamais boye na boye non. Oh mari de nuit tout ça.
donc na kombo kimbangu banganga mpe bakoti. Alors bino ba journaliste botambola mpenza identité ya bien. Mais nzambe bayebaka na misala na ye. Nalobi ndenge ni ba détecter ke yiso yo mutu oyo auti azali mutu asete. Po bantu asete omona basala kaka makamba bantu ase. Mais ye azali ya likolo. Mais okoyeba ye nanu na misala na ye. Son style de travailler, sa manière yon posa na molimo. Quand il s'est relativé là, bongo ye comment ye ko comprendre balukuta. Il a compris que vraiment. Ye émission mususu akende ko sala ngume bimi. Bangume bimi. Ba yepsi ko kimate ayeka ko vise bino papai. Ngana ko sundola na mbongo wangu ata ezali combien? Voilà maman. Voilà to comme na suka pona ozuki sa partie ya lelo ba congolais bazolela ba o bazali banda bazolela o bazana kat bazolela pas chez les qui na Congo. Et cause lango eza prophétie ya Simon Kimba. Oui, ça Coca-Cola té. Loba na yo maman. Est-ce que lelo Simon Kimba nguluko azanzambe na prophétie na ndé biso tozonyo kwamba akoko yoka mawate. Maman Yvonne Nzambe azala kamoninga mututé. Dieu c'est le premier dictateur. Et Dieu Nzambe pazali na bolingwa makasi koleka mutu. Mais Nzambe atikela ka mutu ta. Nzamba linga kaka sosola ye. Soki olingiye ososoliye ndobiki un point entré. Oyebi confiance ezalaki entre Adam na Nzambe. Muntu moko tazali na mokili azali na confiance wana. Donc ils étaient des amis. Mais on dit que Nzambe na Adam bakoko bebana. Et puis à chasser. Et puis il finit, sortez dans mon jardin. Et Loko Kaka, il a fait la trahison. Le fait d'accepter Satan, c'est ça. Comment tu me connais et tu vas me faire la trahison? Le fait de ne plus me comprendre, allez-y. Na Noé, Pantuba Koufi, irreconnaissance. Je vous ai dit, acceptez Noé. Non, pas Koufi. Moïse, les lompe, soki kaka, to sosoli papa Simon, Matthieu 19, Esaïe 19, verset 19. Et lobik passe ekosi la soki to sosoli kaka papa Simon, yende nzambe nde passe. Obongoli motema na nzambo yebite na lobi Josué na Caleb abongolaki motema mpo Moïse azalaki liboso. Yo bongoli motema na nani? 8 personnes elongwe na Noé bakoti na masuwa mpo Noé azalaki. Adam pe abiki azwivi wana mpo Nzambe liboso naye. Siko yo bongoli kaka motema dans le vide. Nzambo bongoleli motema omona kayeto bongoli kaka motema. Non, ba bongo kona biso basi bandimi Simon Kimbangu lokola Nzambe. Pona ni tozo bika te. Non, Kimbangu azali kaka na mposa ba Kimbangi c'était. Azana na mposa ya bana nyonso. C'est que bino nde bozali ko faire souffrir ba Kimbangis. Parce que bango ba sosoli papa Simon. Mais papa Simon ngo alobite bino bozela na nazwa bantu nyonso. Siko bango bazeli ko kufa nzala mpona bino. Siko accepte mpo bana bantu pe ba lembite. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, papa. Nous avons une invitation à biso solo la boui. Oyo balandi biso basé là vraiment sérieux en on belé tout sur ma solo belé. C'est une introduction ya mbala liboso na bosenga ndeko papi Jezi et mona kimbango azana Londres vraiment to sali misala ndeka bosenga biso. To pesi yo merci mais aussi sina yo batu ba Holanda yo bazana sika ebelé bazana makambo esengo bazape na pasi malobani no pesi. Ya solo maloba topesi bango babanga te tokosepela kaka ndenge mama Yvonne aye koluka ngai nyonso eleki totiango en pratique bakobika pe avant pe nanu tososoli te papa Simon abikisaka kaka mingi mpe babika kanano asosoli ete donc na nzela ya mama Yvonne liloba moki Asie epambolama Europe epambolama Océanie epambolama Amérique epambolama RDC epambolama bantu nyonso epambolama na kombo ya nani oyo azali nani Nzambe nini Molimo Santu. Voilà. Nzamba azali nzoto te Nzamba azali mpeve nzoto bomoni oyo yango te Nzambe
me nguya oyo tozali na yango oyo ezali na papa Simon yango tobengi nzambe. Donc les jambes là, c'est pas ça, la puissance. C'est comme à Jésus-Christ. C'est pas ces jambes qui sont dit sa puissance. Donc voilà Mama Yvonne, mokili mobimba. Oui, bantu malade, bantu bakozwa numéro à mosali nangai. Donnez le numéro. En tout cas, il y a solo Mama Yvonne baluka, babenga, bakobika. Yo moko yawat. Okuti bakaya ndenge na ndenge, bantu ndenge na ndenge. Oyo basosoli papa Simon. Yo ki ba témoignage. Bango pe bazali na mputu la foi seulement quand il va accepter que oyo elekiawa ya solo. Babengi na bango bakobika numéro yango wana zwa yango na papa secrétaire. Faites vite. Voilà. Na ba secrétaire. Na pasteur, c'est tous les numéros de pasteur aussi qui est permanent. 00243 89 670 18 87. Donc deux numéros 243 90 33 57 603. Et ça numéro oyo boko ko rejoindre Mosali Mbala moko. Ngala pesi merci na Lingoma Mombimba ndenge ba pesa kitana bango ya to sala émission oyo ya lelo. Na pesi merci boye na bandeko bazolanda biso ndeko ingénieur Nibo et les sons digital na de la part ya ndeko Lenso Fanta. Ngavi na kombo nga fataki couleur TV na pesi ba mutapesi bandeko no somboti. Ah ouais, vraiment papa Landu Makese, directeur ya presse ya église. Merci beaucoup na bande kono so balandi biso grand joko musalo to sala ndingi bolinga to sala. Merci na Zino Lukuni, merci na Hervé Lola. Wazaki sima caméra, babi mikolo yazo sala nyonso. To pesi bino merci, to pesi bino rendez-vous mbala sima et merci na église mobimba. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika na ibiso OK, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye, oh théâtre moko boye, équipe makasi na Congo, équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama no mona kala o ndenge nini Kongo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka.